Voilà la famille. Tokota, bokota kande tulubaka. Bokota bandeko nanga awa makambo eye, awa ya somo eye, awa ya pasi eye bandeko nangai. Bokota bozwa bakiti bovanda kandenge zalaka botia mwa mai na bino, botia mwa ba sucre. Mwa biloko ya komela ezanga kate, mwa biloko ya kolia pe ezanga kate. Ngana lingaka toujours soki olandaka nga, soki ozo yoka ka mama Etoiline Ines TV, en tout cas zala ya kovanda côté mosusu liaka melaka na système moko ya tokos. La famille côté mosusu matisa mwa volume pour que batu o baza musika na bino, batu oyo bayebaka te nini lekaka chez Etoiline Ines TV, ba kota baya koyoka makambo nini ezoleka bandeko nanga na système moko ya bien peza mingi makasi. Voilà. Lelo toyo lisusu na yemoko héritier Watanabe kandenge to moni kandenge to yoki kandenge to landaki biso nyonso concert ya héritier Watanabe la famille toyo lisusu communauté na biso eza communauté moko epesaka biso ba matière. Donc je m'excuse, eza communauté moko bandeko nanga etika biso ke teke no lelo na osala émission te lelo matière eza te, communauté na biso epesaka biso toujours et encore matière la famille. Lelo toye lisusu na matière ya yemoko héritier Watanabe mutu na tembe. Bandeko nanga ngana lobaka toujours soki mutu asali eloko malonga il faut toyaka ko apprécier ye. Je sais que ya koloba lelo eza penza ebele concernant concert ya héritier Watanabe la famille, ya koloba penza eza ebele kande totiaka ba numéro ba téléphone. En tout cas, nazwaki ba appel, nazwaki ba message, moi-même personnellement na ba live yo nyonso. Kandenge bando leka ya concert ya ndeko na biso héritier Watanabe na bandaki kolanda. Bandeko nanga ba commentaire kuna ezalaki nde likambo, ezalaki nde somo la famille. Bandeko nanga eza ya kobeba. Yango mama Etoiline Ines TV lelo aye lisusu kandenge to sala ka analyse na biso. Kandenge to betaka masolo yango na ye bandeko nangai to ya nanu ko sala moi analyse to ya nanu ko beta masolo to ya nanu ko solo la concernant concert ya héritier Watanabe. Je sais que batu o balingaka héritier Watanabe baza awa, je sais que ba Gaulois baza awa, ba Wario baza awa, donc batu nyonso awa bazali. Pourquoi? Parce que Etoiline Ines TV azalaka fan ya mutute, mais alingaka pe a soutenaka surtout ba musicien ya mboka na biso nyonso. Soki kandenge héritier Watanabe bando beta concert na souteniraki ye. Soki pe fali pupa beti na ko soutenir. Soki pe Ferregola aye ko beta concert na ko soutenir. Werason Kofi Olomide, papa na biso Félix Oise, quoi, ceux qui vont beta ba concert la famille, na ko soutenir toujours na ndenge ya bien. Soki toko tipe na basala nzambe, nazalaka toujours. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48.
GavCare, solution ya santé na yo. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko. GavCare eyeli biso ba solution ya kilikili, GavCare eyeli biso ba solution ya kafu. Balobi na GavCare bika na yo libela, na GavCare okosimba na yo mwana, na GavCare bandeko nanga o nyonso etungisaka santé na yo, en tout cas na GavCare solution matakita na système moko ya bien. Nini etungisaka yo? Poso, banduta, mukongo pasi, hémorroïde, sucre, tension, bandeko nanga libumu, munene zoya kake eye moyen okondaka ezate. En tout cas la famille benga GavCare, kuna ba solution ya sur ba solution ya kafu ezali na système moko ya bien. Voilà. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo toye lisusu na héritier Watanabe. Toye na héritier Watanabe après concert na ye kanenge boye baki concert na ye oyo et salamaki na Paris la famille. Lelo lisusu kanenge boye bibiso toyaka toujours. Toye lisusu bandeko nanga na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko. Ebele elobami après concert ya héritier Watanabe. Ebele et salami après concert ya héritier Watanabe. Sikoyo mama Étoile Inès TV alingi ayebisa biso lelo nini. Avant na kota na momo zindo ekozala mwa bien na ya ko sensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Na yebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika, bato sika pe bakota ka yango na ko sensibiliser batu nyonso ya sika. En tout cas si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kane to beta masolo ya héritier Watanabe. Congolais partout oyo zali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba, route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku, à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo, y compris les documents administratifs na kati. Donc okozwa ba document ya quartier, okozwa ba document ya commune, okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye. Pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozo somba plus. Ah oui, tolobaki te, tolobi bien, y compris les documents. Au pesi mongo na yo, oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20, ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu. Moi sensibilisation kandenge zalaka na système moko bien, na système moko bio, na système moko kitoko la famille, ba mapango ya koteka yango yo. Kande na lobaka sombelaka bana na yo lupango. Tango to sombaka lupango ezalaka pona bana na biso te na biso moko. Parce que lelo to lobi okoki kokola la famille. Otikalaka locataire na bandako ya bato. Wana ezalaka mutuna. Ba mapango yango eye na $750 ya pamba osombeli bana na yo lupango. L'essentiel ata soki lelo koli oyebike ovanda na ndako wana na ala longue kotika la héritage ya bana na yo.
soki lelo nzambe a décidé ainsi que non okendo pema oyebi ke bana na yo bakotelengana te, bana na yo bakozala bana kuluna te, bana na yo bakozala na mwa bisika na bango ya kovanda ezalaka bongo. Yango lelo tokomi komona bana mosusu bakoma bapaka juma. Pourquoi? Parce que tant bapara bazalaki na mwa mbongo bakaniselaki bana na bango te e kosala ke non tango bapanga bakufi bana bakomi kotelengana. Eza malamu mingi kosombaka lupango parce que on ne sait jamais. Osomba lupango lelo okomi kotongisa malembe. Otie mwa balocataire na yo, ata soki lelo yo za na poto, ata soki lelo yo olobi ke non kuna na okendo vanda te oki kotia balocataire. Mwa muke ba ofutaka obongisaka, mwa muke ba ofutaka chaque fin du mois obongisaka ti mukolo ndako na yo kobima kitoko. Déjà tango okola wana oyebi ke naza na mwa place nanga ona okende kopemela. Ezalaka bien penza mingi makasi. Bambote nanga na ye moko Linda bukulu ya balinda, bambote na Madame Gracia Mpoi, na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi, bambote nanga na ye moko Mama Eugenie Zemanga, bambote nanga na ye moko Madame Judith Jean Povisa, bambote na Madame Madrine Mafuta et sans oublier Madame Basila Mboyo. Na pesi bambote na ye moko ma copine de luxe Rosie Chikomba depuis Johannesburg. Rosie Chikomba, s'il te plaît, numéro nanga yango wana affiché komela ngai na omona ka ba commentaire Ines pesanga numéro yango wana na ba bande d'écran na yo komela nga egosala malamu mingi. Voilà. To continuer na ba émission na biso kandenge to betaka masolo la famille to ye lisusu na makambo ya Héritier Watanabe. Bandeko nanga na kotala concert ya nzembo o Héritier Watanabe bando yemba. En tout cas nazala nanga na mungongo te et puis nzembo wana na yebi yango penza makasi te. Nzembo wana abando koloba ba kombo ya ba vite oh trésor imputu. Je suis sûr que vous comprendrez. Tokende yango ka bongo. En tout cas banzembo mokili nazala penza nakati te parce que naza mwana nzambe. Rythme quand même oh déjà yebi banzembo Héritier Watanabe ba comprendre la famille. Allez, kosala ke non nzembo wana tango Héritier Watanabe azoyemba. Il y a de ces personnes apprécié qui. J'étais vraiment contente. Ya komona ba wario, ba commentaire ba wario ba lobby en tout cas Héritier Watanabe oyembi kitoko. Na moni pe ba goloa na ba commentaire na bango ba apprécié qui pe Héritier Watanabe, mais de l'autre côté na komona bande ko mosusu ba lobby Héritier Watanabe koyemba eza ko ganga kaka te. Bayemba kako ganga te bimisa ka mongongo yo yemba kaka bato ebele balobi bongo et puis na ba commentaire bosusu kanenge zalaka ya de ces personnes balobi ke non place etondaki te place oyo Héritier Watanabe abete la concert selon bato mosusu ba vite eza ebele bazo boyo la kisabiso mais na kolanda ba live onyo sono parce que na bando sala ndeni soki na moni live oyo bazaka concentrer place moko na bandaki ko changer na koti na chaîne mosusu na landaka pour que na yeba mais kotala na nini na salwana na ebandeli tango Héritier Watanabe akotaki ezalaki na mwa ba place moko ezalaki vide mais bato déjà bazaki ebele. Et après, tu vas komaki ko continuer ko kota salle et komaki full na koti ko loba bongo la famille kane na loba pe ba makambo ya mungongo ya Héritier Watanabe batu ba loba keno Héritier Watanabe ko yemba na yeza kane ti mutu moko azo ganga ko ganga ila kisakate keno mutu ayebi ko yemba te. Eza batu mosusu baganga kame ba oyemba makambo malunga te batu mosusu ba oyemba na vana bango naturel mais eobima kitoko. Bon na côté wana na lingi na kota na lingi na loba la famille Héritier Watanabe depuis na yeba Héritier Watanabe nga c'est selon ngai expérience na nga moko je m'excuse. Tango Héritier Watanabe abandaki koyemba na papa na biso Weranson Yangiama qui je salue en passant la famille
mongongo héritier aoyemba nango lelo ezaka mongongo héritier Watanabe abando yemba tai tango azalaki epai ya Yangiama. Soki ba o balandaka penza héritier Watanabe koloba ya héritier Watanabe ate ezala na ba interview ate ezala wapi mongongo héritier Watanabe ezala kaka mongongo moko muke eza ndenge Zambe akela ye eza na batu mosusu façon na bango koloba nde façon na bango koyemba ezalaka bongo ndeti ngai mungongo nanga oyo soki nakomi koyemba bandeko nanga boko lala na koseka wa pas possible tina ma ya miso kobima na yebi déjà ke nazalaka nanga na mungongo malonga te parce que ata koloba nanga déjà mungongo lo ebimaka malonga te ya yango wana siko na kote héritier Watanabe eza tekeno azoganga eza ndenge ya voix na ye la famille batu mozo baoloba keno abandaki alingaki impressionné batu keno aza na voix kitoko te héritier Watanabe abandi koyemba lelo te nakoki koloba ta soki tokoti na voix ya Fally Ipupa façon ya koloba ya Fally Ipupa na façon na ya koyemba ekendaka nzela moko eza te que non parce que eza concert Fally Ipupa alingi ya impressionné te eza mingongo na bango nenge baza boye la famille toloba nenge baza boye baza déjà na expérience makasi parce que mutu déjà beta stade de martyr ayembi na stade de martyr siko boye bisanga na salwana eza muke comparativement à stade de martyr soki déjà mutu ayemba na stade de martyr c'est que akoma déjà na expérience makasi nakoki kopesa neti exemple ya ba sœur na biso Deborah Lukalu maman na biso makambo Nzambe la famille sœur Deborah Lukalu sa façon de parler ezalaka pe façon na ya koyemba kandenga lobaka ta soki akoti koyemba olobi wow soki okoti pe na côté ya papa na biso Mike Kalambai façon na ya koloba neti mungongo elingi ebima noti elingi ebima te bomona keno na même par sa façon de chanter ezalaka bongo kendaka pe bongo donc mutu na mutu aza na ndenge na ye nga na côté na nga ndenge na landaki en tout cas concert ya ndeko na biso héritier Watanabe en tout cas ayembaki kitoko aza na eloko moko te keno alingaki impressionné te ou bien azalaki na agitation na podium te makam nyonso ebando kene tellement bien agitation ezalaki te ayembaki pe bien la famille dans la vie tozalaka na mwa habitude wana ya koapprécier ka baninga soki omoni moninga asali mwa makambo moko ya bien ya koapprécier ye pourquoi je dis ça elbele ya batu tobosanaka peut-être lelo yo aussi okoli déjà ozomi mona keno un jour Nzambe akoki koeleve yo te mais talela bana na yo peut-être lobby Congolais partout oyo ozali na monde entier offre oyo ezali spécial pona yo parce que ozali mwana mboka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te Congolais tala mabele oyo ezali komonana ezali plat à 3 minutes ya boulevard Lumumba route nationale numéro 1 awa na kati ya Maluku à quelques minutes ya péage ya Menkau oza mobimba na $750 ya pamba ozui 15 mètres sur 20 na yo y compris les documents administratifs na kati donc okozwa ba documents ya quartier okozwa ba documents ya commune okozwa tous les documents possibles oyo esengaka mutu azwa pona parcelle na ye pe oza na possibilité ya kosomba a crédit soki ozosomba plus ah oui tolobaki te tolobi bien y compris les documents opesi mbongo na yo oza na droit ya terrain 15 mètres sur 20 ozali na droit ya ba document administratif nyonso tu voilà kande na bando loba la famille peut-être lobby to après lobby nzamba koki ko élever bana na yo siko soki yo za kaka maloba mabe na baninga yeba ke ya bana na yo pe ekozala pasi pe mawa
batu pe baolobaka malamu to bolamu te pona bana na yo te vie ekendaka bongo alors tozalaka keba na oyo nyonso tobimisaka na bunoko soki moto asali eloko ya malonga betela ye maboko paske mokili ezalaka tour à tour eza eloko ya kotiaka na motu la famille yango ya mokie kaka naningaki na partage na bino concernant kaka concert ya ye moko Héritier Watanabe oyo topesi ba félicitations surtout ebele en tout cas ndeko Héritier Watanabe kende na yoka liboso nzambe azala surtout elongo na yo na système moko ya kitoko la famille tokomi na biso na mwa suka partage na biso bye bye et à la prochaine.